chers téléspectateurs, vraiment, vraiment, vous avez ébélé à émission na 3w.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup aussi à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Babi 7 jours de la semaine. Merci pour bientôt. Nous déjà dans 7 jours de la semaine. Merci beaucoup aussi à Willy Moucheni Balobi Koda Mboko. Merci beaucoup aussi à Apocalypse Bella les millionnaires. Merci beaucoup aussi à Mamé Miline Zemamote Maya tous pépélé Mbetolo. Merci beaucoup aussi à Malolo Loris la Congolia Babi Dieso la London Oumela Babi David Olito Motomoko bien. Merci beaucoup aussi à Mouna artiste métier noir devant la caméra présent il y a ba caméraman tout. Il y a internet ça langage que moi grosse mouli na plateau na zanga mokote na zana invité na ngai Dadi Mola. Dadi Mola o bino tout boyebi vraiment pembeni ya boss à live moto na Temberité Watanabe n'évite Dadi Mola soko ko déjà na plateau na ngai to beta ma solo car ndenge zalara mais quand moi déjà je dis bonjour Dadi Mola. Bonjour grosse moulure. OK. Merci beaucoup Dadi Mola moi un mot na batunyo so vraiment bazo atteint ko landa biso monde entier. Ngana féliciter ka boss Didier. Donc na pesi mbote ya trop. Biso pa pesi mbote alelo fort. Tiwana ngana ozala reconnaissant donc parmi ba suite o isala ki Dadi Azala boss DJ Dipumba asala que Dadi Azala un peu propulsé donc il mobimbe sikaza na pesi mbote nazo komela été pour na bungisa numéro na ye mais comme nazana bino na ozwa na komela donc ba continuer kolandaka Congo France na biso oyo elengi o wapi. Voilà, OK, merci beaucoup. What is the to pardon? Bientôt babi bazota pe libala non déjà dans Congo France. Et ça la bien makasi. Et ça la bien nga ils a plaisir pour nga y a trop pour ba porte-parole banda au monde bisoka aneti kaka. Voilà. Et nga na lobaki que moi je suis un responsable. Et puis nazo ya na makambu oyo ba responsable ba salaka. Donc voilà, ils allaient bien makasi. Et puis il faut yo za la pena muna pour couvrir pe événement. Ils allaient bien pour on est aux alaka ta twin. Donc voilà, Congo France. OK, merci beaucoup Dadi Mola tuzo beta masolo. On a zo benga bango kaka ba musu amba ba l'échec. Bata mulonga sima babi grosse mulina OK na bino na watis de toti na suka bo pour la pe bonzi mararaté. Merci beaucoup Dadi Mola question na no ya liboso mingi mingi. Vous comprendre vraiment tozo tourner na c'est vraiment ya mo ika pour na actualité ya bino bayo bozo ratin ya kolanda émission na bino ba information ba actualité toujours nulle part ailleurs c'est na Congo France. J'espère na makasa mon artiste azomona peu boromona ndé niveau tozo toka tozo tourner en pleine moi il y a des gars boyebi ba moi na biso ya kinawa mais Dadi Mola question na ngano ya liboso mingi mingi zalaki Dadi Mola na ekara yo na ya mara mingi mingi na plateau na ngai puis na site na biso Congo France wa no sara ke album na biso retirada et kobima le 29 août mais to comprendre te to komi tina septembre lelo toza le 3 septembre album Nabiso retira des bimité. C'était dit à quoi, pourquoi album Nabiso tendance de la le 29 et bimité Dadi. Oui, donc na raisonner mon réflexion mon boui. L'essentiel ce n'est pas les dates. L'essentiel les albums. Basé l'album. Ce qui album est mis na date où on a pu s'acquitter, c'était dû à collaboration à maison de production. Na ba maison à duplication à ba CD na ba DVD. Donc, au moment où l'artiste, monsieur le chanteur, Moto Natembe, Moto Makambu, l'homme le plus compliqué du monde, dans le moment où il y a Kepoto, déjà, c'était pendant les vacances, bah, travailleur, il travaille en collaboration dans la maison de production, bah, travailleur, bah, et bah, congé. Donc, Azo, c'est soumettre Kaka, dans Moussala Oyo, bah, duplicateur, bah, Salaka. Donc, on pense que ce qui album est bimité parce que la maison il y a duplication et c'est à Kangama ba travailler ba qui vacances. Ils ont une stratégie te abouba qui la bisonano Bernadette Masengu so qui va madame ki la biso Bernadette Masengu et puis boyebe na bino ko manango le 29 te on botika bisono na loka na salle d'attente na Bernadette Masengu. Biso to yebisa ki batu qui disque ko bima. Et mais avant disque bima to boa ka une chanson promotionnelle. Ben miangwana isu sala rage et sala makambo nango mais l'essentiel comme na otolo bizala ki album e bima pour que ba fan bandeko tout ba sepela na album na bango mais l'artiste monsieur le chanteur
l'homme le plus compliqué du monde, tant ou à Kepoto, à Kekokuta, bah, duplicateur ou encore les maisons de duplication, Nde Kangamaki. Donc voilà, bazana ba vacances, comme tous en septembre, vacances ici lit. Bah zonga et bah kozwa rendez-vous les sous-suba kindi ba date nini, bah koki kokotana disque pour que bah dupliquer. Moi je vais aussi passer kakana Congo France a pas boss d'idée du Pumba. Na pesa bino la date précise au disque Kobima. Voilà, ok, merci beaucoup. J'espère bino bayo bobenga ki grosse mouli luke la biso dadi tondé ko zela vraiment retiré dans biso Lovanov. Malheureusement, j'espère aibsi bino na ba vacances awa dans bozela. Bon c'est pelana nous kana Bernadette non masengo et puis album Robima nango. Merci beaucoup dadi mola question nanga lisusu. Ezala ki mingi batu belé bazolo baloba lokwa Congo France sera rare toujours ba information na source et puis et la kisara batuka ba réalité pour biso to ko sarate to tie to monter et puis to bois ki non biso to sala rara oyo ezo mona na pe o ezo salama batu belé ba bengi ba bino grosse mouli pourquoi to ebike dadi mola moto ayambaki Francis Dibaya na kati ya mouvement ya hérité Watanabe mais on dirait plus mingi confiance et comme koko mais pas Francis Dibaya ke dadi mola place wana eza stratégie te oyo dadi mola linga bimisa lisusu makoloto et to umela kaka lisusu na dadi mola pas hérité Watanabe na ebité mais yo rozala mieux placé pour na ko éclaircir batu nyonso vraiment bazo zonta ya kolanda émission na biso kaka lelo monde entier confiance sango na sens ni je sais pas confiance ba olobela. Je ne sais pas dans le sens. Okay, merci beaucoup. Le but depuis, Yom Toyambaki, Francis Dibaya, Nakati ya Pembeni ya hérité Watanabe Motona Tembe. Et puis, plus mingi, comme on a Francis Dibaya, comme ça là, plus mingi, trop belle émission par rapport à yo. Comme tu dirais, Dadi Mo la lobby te non, le roi naza ancien, na comme alanga moi kilo na tigela non, Francis pas bunda. To ezara stratégie ya ndenge Dadi Mo la. Une très belle question. Quand on a question, on a l'ouba. Et tant que la team est salemi, Dadi Moula, on a bunda ba guerre tout. Ba guerre ya Boutou, ba guerre ya Moui. Na bunda yango. Ngai Dadi Moula, on a finga mana ba ndenge tout. Ba critika ngana ba ndenge tout. Et ngana leka na défenda. Lelo yo batu belé ba finga soute ponanga. Na silisa batu ko finga. Guerre ango ngai na komisa ki ango esika oyo fallait na komisango. Je suis le premier porte-parole il y a la team Wata. Guerre nga na bundi Francis Dibaya bundi angote. Francis Dibaya okuta ndako déjà na bongisa na komba na tchana ba split makambu tout donc plasma. Na ba plasma eka osa nini kolala. Donc na moment oyo et comme isko tante au bunda pour na retirada. Francis a tout intérêt à se faire promulser. Il faut azala actif ba monaye parce que moi aujourd'hui quand les gens me voient ils voient directement hérité donc on a une marque déposée et Francis a yebi idéologie à watate Francis a outina biso na wengete Francis a outi orchestre mususoye donc il faut appeler sa confiance wana la kisake aza bosseur parce que nga lelo hérité Watanabe a yebi Dadi Moula de A à Z. Ayebi comment Dadi se comporte, comment Dadi travaille, ayebi ba capacité, ayebi ma makambo Dadi Moula zanango. Il faut te découvrir Penani, Francis Dibaya, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mauvais. Ngana oleka na télévision s'il y a une occasion de passer à la télé, mais qu'on les kaka po batuba monanga, qu'est-ce que je peux encore prouver? Rien du tout. Les gens connaissent Dadi. Batoubayebi, Dadi Moula, c'est un soldat, un militaire, blague, un maman na combattant de Nazawa, guerrier. Na bundana bateau bakendara poto aye ego kutape. Tant aye bo amoni Alexandre McQueen ne betami, amoni ba Philippe Plein ne betami. Una benena ba Jordan na kutipe ba Jordan. Ba Alexandre McQueen. Vous comprenez? Amoni betami, amoni ba Philippe Plein. Oyo mutuana peut-être outimi qu'il y a na ngana maman na guerrier. Ce qu'on dit dans un concert na yo, Jeez. Tata moi c'est bana. Voilà, concert on a ya katara kina on a vu qu'il y a ça ne peut monde entier mais quand moi déjà je dis bonjour. Bonjour ma chérie, ça va? OK, ça va bien. Merci beaucoup d'en profiter pour poser moi Dadi question moi mais n'habitez sur on baksa likola question on a pour question na pe mingi pe ezala ki yanga to moni pe collègue non pe moko zaki na ngambo ya wenge musique à maison mère ya Kimpuyi azo le capé na ba directeur ya technique
Voilà, ok, merci beaucoup. Azo les capé trop, azo lo basurio. Non. Dadi mola okendaka na ba poto te faut pas ko tikaka ko sa bato ke ona na poto ona na boete yenda kendaka yaka preuve ane ya na kanda yoti lelo na kini soko sali moi olobino obomba na no moi muke na palais ono na poto ona ke moi afri dessinité au va jarate na ebite so ko contredire ngato éclaircir bat bola na ko contredire yote voilà ngai état Schengen na komate mais ceux qui de lobby riche Moscou ils sont na continent nini ils sont en Europe voilà on a comment na Russie wana na kenda na vie na nga dagumu da Newman frère Christian naza na wenge na kenda na ba frère na nga le roi de la forêt amema ngate mais tangu na ye la team wata jizie yot to kenda na ba jet privé na ye jizie yo na mata même avion na ye to kenda Dubaï elle est présente. Afrique du Sud, na hôtel Kokende, cela 4 mois passés. Na zongi, na katala timwata. Mais pour na poto, ba omuna na bangunga. Turo yo, na baki na oya poto, mais ba pimela yenga visa. Ngana mama na guerrier ngana combattant na tala. Omuni na batu mususu peut-être travailler na bango hein. Eza que bazo pousser bango, azuye bazo tindika, ebiso muta tindika biso ba tindika biso te. Tout ça parce que nabi ke wata ana makambo ebele sana biso tale ebele pona légère moi tâche moko pa wata nga pe il faut na bunda de sorte que na meka ko aider tu vois. Ok, merci beaucoup. Natiki lope micro. Hein, ils ont suppose moi peut écouter non quand on dit là sur retour na pe dadi mo la moi question moko. Hein, très bien habillé mais tu la vie sera dadi mo la question moko na cadre ya musala. Bon, na sepel déjà kokuta na bino comme par hasard nga peneka na vanda na melata moko malili puta mo eza makasi. Donc ça fait plaisir kokuta na ba confrères na ba consoeurs et puis Dadi c'est un ami à part que c'est vrai que na yamba na émission est belé mais c'est un ami on se retrouve on s'assoit et tout ce que moi je peux dire to voyage tokenda balwanda tokenda Dubaï et c'est vrai ce qui est vrai que toza na musique na biso l'artiste a besoin de soutien. Il a besoin de soutien makasi parce que comme tu le sais, la production elle banda ils arasou mingité et comme il y a un club d'amis qui invite les artistes qui babeti et tout. Alors on a Kinshasa zara penzate et puis musala siko ya bango ya porte-parole est comme un peu compliqué. Bon vivre comment puisque basé ko vivre pena ba vient na bango kuna Luanda ebeba parce que kwanza dollar ezate poto yo yebi mingi parfait na bilamba même bongo penza ezala raté. Alors tout ce que moi je peux dire à Dadi c'est que je ne veux pas te poser une question, c'est juste un conseil que Dadi reste comme tu es. Ozaki na maison mère et Salio, les gens t'ont reconnu comme Dadi Mola. Aujourd'hui tu es chez Héritier Watanabe, Héritier Zamouana Yawera. Donc je ne vois pas pourquoi Kokota Kotata n'a pas conflit, pas polémique, ça ne vaut pas la peine parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Donc fais ton travail comme tu le fais toujours. Tu parles bien à la télé. Quand je te reçois, je suis content, je suis fier de toi. Nebi qui a à français bien, à Solara bien, à Finga Moututaza respectueux. Donc bon va à vous et à toi aussi à la chaîne Nasit Nabino Congo France na pesi bino ambote belé mukolo nango bozala boss na biso di Pumba boss di Pumba taka la douce apesi ombote donc voilà botika bien bisous bon travail. OK merci beaucoup Dadi Mola na biso so continuer na question na poto chité na biso. Ben oui hein moni Jiza lobby elle c'est nabenga ki tata mo siabana donc c'est une chère pour moi une chroniqueuse donc ayambanga na émission na belé tu vois. Donc ngai na kota na nga na ba polémique wana te. Mais na uti koloba tout à l'heure que moi je dois aider Héritier Watanabe. Moni na moment peut-être Héritier abimisa mbongo ya visa lisusu pona Dadi. Des fois bimisa peut-être billet. Ozomona. Au lieu qu'abimisa lisusu billet donc abimisa mbongo ya visa. Ozomona un responsable doit réfléchir comme ça. Je suis à l'aise na la team Wata. Nga na la team Wata mutu akolekanga azate. Na musalo nga na osala. Et puis, la présence et Héritier Watanabe, Ayebi qui Dadi est très important. Pour Ebele, la team Watanabe, comme la team Watanabe, un orchestre assis, orchestre responsable à Bissoto Kende parce que, mais j'avais cru à Héritier Watanabe qui est tonton Oyoasa Makambo. L'homme le plus compliqué du monde national, ouverture à Makambo Ebele. Et puis j'avais dit une phrase.
Tout choix est un risque. J'avais risqué quitter une grande maison comme maison mère, suivre Héritier qui n'a pas encore donné un concert. Tu vois? J'avais cru à ces messieurs-là, messieurs les chanteurs. Les loyaux, à l'aise. Francis Dibaye, c'est un frère pour moi. C'est vraiment un frère. Nalobango, ngai mutu nazwa téléphone nanga na bengai. Ba patika mambo sala yaka koto makambo eza. Na otikala ko zala jaloux na été. Et puis ko zala pété neni nazo likate, yefwa te ka face. Nga na te ka face hein. Voilà, nga bobenga nga na sala émission. Na azu na temps obenga journaliste te na ndianga puta beta émission bona boy. Non mo boy abiso avant boy dadi mo. Na sens nini? Na lo bana sens ya boulot. Ah non. Appeler un journaliste s'il y a un événement, oui. Mais kaka boy par hasard na ba nanga ah grosse nene qui t'a côté to ça l'émission poka ba monanga non. Na roleka si y a un problème. Batika Francis Dibaye calme, batika mona batoye ko luka vinae azo luka pe vinae. Moi je suis content. Si les gens ba moningate, ba mona Francis Dibaye, il parle au nom de qui? D'Héritier Watanabe, au nom de la team Wata. Je suis très content, trop fier pour département nanga iso sala musala nango bien. Donc voilà. Okay, merci beaucoup. Question nanga vraiment tikala karamoro pour toujours tourner vraiment en pleine mot et allez-y comprendre car pour l'actualité puis ben information na bino bayo bosoa confiance en Rolanda émission na biso surtout na site na biso ya Congo France na déontologie na biso na rotanga ba kombote mais ba artiste belé ba lobby album na bino ya retirada eko simbate prévané boboiraki ka na no masengo bo mekana na terrain yango na le 29 fois na borena ko boirate boza ko hésiter bozo linga bokende ko renforcer le sous marambo. Je ne peux que leur dire merci. Mais Babo Sanate qui héritier za muto makambo l'homme le plus compliqué du monde. Ba comprendre pour na benga l'homme le plus compliqué du monde. Bokoyo Kantsango. OK, merci beaucoup. Artiste sango orchestre nini? Na déontologie nanga na rotanga te mais na lobika. Il y a ba orchestre to ba leader. Orchestre ya minene na ya mikie basangani. Ba orchestre ya minene wana na ya mikie ezana musicien moko te akokokana na héritier to nanga. Na makambo ndenge makambo ezalaka. Na tanga héritier kutu te. Tu comprends? Donc nga kutu ba kokanga te bongo Wata. Ba musicien wana. Na mona orchestre munene te musicien ko telema ye pembe nanga ati. Nanine mituka ba parler tonine l'hôtel donc voilà donc OK wana kutu donc Kindobika. OK, merci beaucoup. Allez-y comprendre. J'ai dit moi la boya bien tiene Kindobika. Donc comme nous sommes vraiment cogité pour tout là en émission na biso question nga pe asu ketikala ki dadi mo la rande ba ote ko pese comme conseil en tout cas ça la ba émission na bien. En tout cas soki to yambi tu aura jamais déçu, tu aura toujours content. Mais na comme nga ko cité na ebité soki yo na yakim pour ibozo wele la neni dadi mo la. Ndenge vraiment to yebi yo o se comportera to ebité kara mbala moko Azaya nanga vie nanga ya Chabouala wana ma grand frère mais yaya ceux qui olingile ki abanga yo omi bangisa yaya il faut mettre nos respect na ye sur table et l'équipe a okuta respect yaya eza sur table et Pierre oloba yaya respect tu vois. Est-ce qu'un directeur habilitaire ou les cas à la télévision, un directeur technique, Koboya Kabatu, Héritier Watanabe, c'est un musicien chanteur, Akokufaka musicien chanteur. Biso to na biso ba corps moko boye, ba corps moko de travaillaka, pembeni ya ba musicien, ceux qui musiciens za te biso to reliate. Lui il croit il continuera toujours directeur des techniques ya Wenge. Wenge ngo il y a des étapes et des étapes. Les autres monde ba limousine ba na ba Wenge. À l'époque, ils étaient président Ferré. Héritier Watanabe, Jackie. Le monde tourne. Le lobby peut remonter. Les lona na qui Robinho Mundi bu pas robeta na Kinshasa. Osomona mais ataka des vocaux, des solos vocaux na Wenge. Les gens doivent comprendre que non nga naza responsable na ko fingate. Nga vie na nga wana na finga ka été. Na ninga ko zongisa ye na temps. Mukanda zelo ota nga ba na nga ba British. Moi si na nga British. Mukande zani mukande ya lota poto oui eza mboka neti ba mboka tout président nanga Héritier Watanabe lelo ando bisanga dadi na mi mo poto lelo ke tala bana zela retira debima oko saka na poto
Essentiel les que biso tout au voyage aka. Ngana ke Dubaï yo ke poto to sa nini. To mati ba avion minene te. Voilà, to sombi ba billet te, to si ba visa te. Ngana ke Afrique du Sud. Afrique du Sud na ngona Afrika. Yo peso lingi lelo. Okende. Yebisanga ozwa visa na même ayo ba peso visa OK. Jizie yo. Conscient na yo. Kenda na ba jet privé bangola to kenda na Dubaï to kuta na aéroport. Oh, yo père. Tu vends coutu dans le même hôtel. Donc, ils ont comment on a grave tes voyages, ils ont le côté voyage, ils ont déplacement. Les gens doivent comprendre, tu vois. Voilà. Nous posons une question à poto, ah, on a besoin d'un visa, ti. Papi me la un visa. Mais, nous avons des choses que non, des choses que non, bah faciliter ngati. Nous avons des boss, neni. Non, ça la démarche dans dépôt. Dadi que ça la précédé. Dadi album est bimana au même au poteau na au même au poteau. Na bisi boss. Faut na légère yo moi tâche. Et simbi pété na bisi boss dans super visate. Ils la ranango. Mais base la paix ba makambo ba omona. Po ba biso to za na Kinshasa otindi momina bana na poto na Kinshasa au Bali na Kinshasa. Mambu tout au salon na Kinshasa. Ils attaquent au poto pour moi vie facile les aguna non. Je comprends. So yambi le ban a changé langage à sola malamu à sola bien un responsable à sola bongote biso bana ngaba batala ngana ba YouTube tout voir même né nanga ça il a 12 ans à côté sombelier ba crédit na à télécharger na ba gigabyte à tala ba image avec émission ngana salaka ce que so ngana zo finga finga tena do ba ande réalité tu vois makambo zo kende lelo tokolo baka ateke wenge za wenge grand onini wenge musique à maison mère et go za la pe wenge musique à grand-mère parce que a boti bana pe baboti shiki to alongwa ba président Ferrari ndo sala album so ki album na ebima ke simbaka kokwa werat Adjani asalaka orchestre ezala musicien moko na orchestre Adjani babenga ke Fujita asali disque bachana ezodeka kokwa wera donc lelo wenge comme wenge grand-mère na ki wenge grand-mère wana grand-mère adore lotaka bana adore lotaka bakoko po azala na motema wana a facilitaka bango bazala ba facilitateur ou lege bazala ba dictateur na makambo ba linga batu ba bongate tout non ce qui yo lingi héritier bongate lelo nga ba voyage autour nazo effectuer ngo pour héritier so na zo ba 10 francs 20 francs pa ya batu ça pour na héritier to na lingo toucher te donc so toucher héritier toucher nga ngana mama na guerrier na obangi loko to bimisi mutuka na bimisi mutuka bimisi parler na bimisi parler pour mikolo adresse échanger na bimisi parler bimisi momi na ngako frapper kutu ba momi na bino soki ba fois ba combien na ba beauté na makambu vous comprendre obimisi bana na bimisi liyo bana ya bana très intelligent et puis on comprendre peut-être que donc obimisi boss na bimisi liyo boss live pour na obanga na ngai loko te yana jina malunga boyaka na ngote bo utaka na ngomikili yana ba maison malunga te bokotaka na mikili payer forme isikonga na obangelo ni na respecter yo soko mi respecter te na ko mema yo pe na banzela mo pour comprendre que dadi mula pa za ponga na za pembeni ya mutu makambu l'homme le plus compliqué du monde donc ba makambu wana pe ngana latango voilà ngana ko bata matin na parler toi sona ba age wana te na obiki na za na Kinshasa tete et bon so bengi 080 998 00332 moni leki o lobani nga partout na kendaraso na kena zui pisi ya Congo na bombi na zui pisi ya mboka wana na tché na komelio na WhatsApp to na Viber na biso écris-moi ou encore appelle-moi tango bengo moni ma numéro Dubaï et Bimi donc plus 91 Bimi donc batika pamba wana ke yekuta voyage raté yekuta boye bino bo voyage ka bo somba ta mapangu nga na Kinshasa nana mabeli na nga mibale déjà moko na maison mère moko na la team wata moi je travaille biso to mekate na biso moi je suis encouragé moi je ne peux pas passer à la télé pour na loba babiloba loba té moi je passe à la télé pour na loba ba réalité jour musufu mabuto kende na chantier bozwa nga pe na chantier ngo bomu na pe ndeni makambo ngo ilikela biso to ba grand monsieur o a profiter pe na le roi de la forêt te talié nga na profiter na nga na mabele na profiter na nga na diplôme na nga licence lelo na nango na tout aratolo le porte-parole licencié et je le suis trop fier de l'être et Mbongo va passer un jour comme cadeau na sombela ngo mabele donc chez le roi de la forêt moi j'ai profité na ba relation donc on a profité ta monique poto eza fin ah toko tuna naka toko yo kansango kwati voilà
Ok, merci beaucoup. To comme nous vraiment cochité pour to clone na émission na biso dadi mo la mot de la fin na yo dadi mo lozo promettre ba fan na yo ba fan ya hérité nini dadi mo la poto clone émission na biso. Retira des insanité té. Retira d'abord mon ba clip ba mami mamité. Retira d'abord mon ba filmage à ma bété. Toutes les bonnes qualités au bino bozela la musique et sabino. Retira de repé sabino yango. Bozala kimia tozo zela kapa na moment au boss à niveau ya Atlanta. Qui a fêté anniversaire les 3, ils ont fait parce qu'il y a les 29. Ils ont fêté en Atlanta. Talaba Makambo. Donc après Atlanta, il rentre à Paris. Après Paris, les 9, il sera ici à Kinshasa. Donc Kitazo Kitambala, moi qui na sala à honorer Dadi Moula parce que les 9 c'est mon mariage. Donc voilà. Félicitations déjà Dadi Moula. Merci beaucoup. Bisous doit battre Makambo. Battre Makambo. Donc l'équipe Malamoko na salle pas à honorer Dadi Moula. Tala nous étions malades, nous avons dit la team Wata, voyage, la team Wata. Mabala tala kaka. Donc ce mois na Bali, papa fois c'est là. Voilà donc héritier félicitations. Exact pour na Bali na Olobate. Félicitations pour au Bali ici. Donc à Kominani Bokilo. OK. À combien Bokilo? Pour y a parananga. Rosala la fête, Congo France, Rosala la rapport à l'information, à l'actualité. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Pumba, grosse moulina, mais sans taille commercial, Bazuapi. Merci beaucoup à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup aussi à Mouna, artiste, Métu Noir présent, à caméraman, tout en internet. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda, 520 gigababi. Bientôt, déjà, dans 7 jours de la semaine. Nzembo déjà tozan nango content. Merci beaucoup à Willy Moucheni balobi code mboko Apocalypse Bella le millionnaire babi Diesel la London tout ça la rade to lobaki David Olito motomoko bien Malolo Lori c'est la Congoli ya David Olito motomoko bien Mama Emilie Nzema motema ya batu ya tous pepele ya mbetolo Fanny Bongende skin Timba. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Oui, Dadi Moula to ke na mabanga poto clan na biso na émission no ba dédicace na yo na ba tout ba messana Rolanda biso. Ya Willy Moucheni barrage à Inga. On a pire vie makambo pire vie donc on a évité barrage à Inga ya Willy Moucheni. Na pesimbote na Apocalypse Bella. Voilà, le millionnaire. Le millionnaire na ebiki à l'époque atindela ngambongo. Atindela ngana piroje mbongo. Mais toujours à $100. Merci na muto amelara biso mbongo. Voilà. Apocalypse Bella les millionnaires na pesi mbote ya trop. Na repesa mbote na Serge Ibaka. Serge Ibaka depuis les États-Unis, basketteur Oyo qui fait la fierté du Congo et de l'Afrique. Je te salue mon frère Serge Ibaka. Na repesa mbote na les conseillers privés à Dadi Moula, Glody Matabisi depuis Irlande. Mbote ya trop na pesier. Na repesa mbote na Papi Masuta Masutation ya ngai ya palais. Masuta skin, mbote ya trop Papi Masuta. Na repesa mbote na Djibol Mbala ya ba Djibol bogar moko boya bandundu. So ba talio mona ga net américain. O sala bien pour na Canada. Donc voilà Djibol Mbala. Na pesio ba mbote ya trop sika yozali. Ya odilo mampuya. Grand frère Dadi Moula ba mbote sika yozali ya. Merci pour na ba soutien na bino tout. Na pesi mbote na Rosette Ngunza depuis Birmingham quoi. Na pesi mbote wana petite sœur nanga. Na pesi mbote lisusu na Papi Ebengo, Papi Van, wana beau frère nanga. Donc bof na biki kala mingi te na oza la pembe na yo. Papi Diambwana. Na pesi mbote Papi Diambwana wana frère asaka kuna na Grande-Bretagne. Na madame na yo pe na pesi bino mbote place bino bozali. Batutu obolinga Dadi Moula Enji Mwakis Kindos boni basango ya bangulu wana depuis Paris Enji na pesi mbote na Popol Kabe ya mon pote my friend depuis les États-Unis wana mastananga nchiki et Nelly la Cléopâtre wana appelle mastananga nchiki depuis ba deuxième na ba Fatima lelo azana na États-Unis na pesi mbote Nelly la Cléopâtre. Donc faut sentir la taille avantageuse, la taille acoustique. Mon ami, je te salue. Donc tout bolinga nga Dadi Moula. Mambote na bino na niveau ya Angola, ya bienvenue Malembe l'homme sérieux de Mushinda. Ya pas tout chité nous na pesio bambote ya tro ya na ngisika ozali. Bino tout bolinga nga plus 243 89 98 00 332. Dadi Moula na bino yeyo nga na finga te na ya ka goloba vérité. Monto ko toucher hérité watana ba ko toucher ngepi na la team. Naza 100 ans. Nga moins qui hérité wata lika na TV alobi na lingi yo lisusu te Dadi Moula.
mais si longtemps on a confiance tangue si longtemps ebi ke dadio ako bundelanga na makambo belé na olongwa po ani ata na ke poto na kozala kaka na la team pe na kozonga po ngana asu na tango kendaka poto te na vandi net miso baki ya vandi azeli mukanda ba déclarer moi si abato azeli mukanda mukande bimia yego dondwa te biso bongo te biso makambo tout déjà vanda tantôt kende to zuango kaka 1 mois 2 mois après na songi nanga Kinshasa parce que ba faire les arts à part la musique j'ai aussi à faire parce que naza na famille album na biso bimina noté boss na biso za na poto donc to robeta be 1 mois 2 mois to juste salaire te donc so na kangi pe maboko faut pas to na bengi patron ndeni ni koto boss atindela ngaka faut pas il faut pona bundaka pe na coin po ba mulaska ba sepela ba mulaska ba sa nini ba dame donc na pesi pe mbote na Karine Mangelesi na pesi mbote na zala ennemi na yote tout ça famille Karine Mangelesi na pesi mbote mère ba Enoch mère ba Rit mère ba Raissa vraiment na pesi mbote sika azali hein na pesi binda bas mbote na poto Rolanda biso donc batutu balinga nga dadi mula bambote Brittany Osiatique la princesse du royaume na vienanga Marie-Paul Moitiamf donc père ba britannique quoi donc na pesi mbote sika azali toze la kimbombi mastananga Cherry Finite oui bien Cherry Finite o yanga ya palais ya kati na pesi mbote Cherry Finite sika ozali donc toza juntu toza ensemble makambo eza nango bien banga na bino te bao banga etali bino ba biso pe to tikala ko banga te bo disque zo ya disque oyo eza na insanité te ko kanga Congo e ko kanga partout bo banga na bino te makambo ya bien boss Didier na pesi mbote Congo France à la bien toujours Congo France na bi ke bo couvrir événement et mera ba mulaskin la in kawa mula ba mbote sika ozali. Et maman Annie, je vous salue depuis Londres. Na pesimbote na Rodney, wana Diogo nanga quoi. Mon premier fils et puis na pesimbote na Léani, ba moulaskin quoi. Ba mbote sika bazali Ernestine Moula, wana ya na bango. Mireille Darmela Moula donc Ok, merci beaucoup Dadi Mola. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci encore à mon boss, monsieur Josué Didi Pumba. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 Gigababi, ya Willy Moucheni Koda Mbogoyo. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à David Olito Motomo Robi. Merci beaucoup à Diesola London, Babi Fanny Bongende Mongendeskin. Merci beaucoup aussi à Diesola London et tout ça la rende to Lobakit. Merci beaucoup Jean-Marc Kabunda Balobi bientôt ce jour de la semaine Zoya Nzembona Mobimba. Merci beaucoup à mon artiste devant la caméra, présent à la caméraman, tout et internet. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant au moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Site ya Tolo Masolo à danger, Masolo du Topo. Congo France.